Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Bandeko balanja Kilongo TV mbote na biso mbote tozana pasi pe mawa ya koanonse biso liwa ya moko ya babaoba ya musique congolaise moko ya babaoba na lozolo babaoba parce que azaki na ba facette ebele yenani PDG qui amanga na mateta le PDG Verkis orchestre azali ko benga wazola nzimbu PDG atiki biso si maman malade mke PDG abeli atiki biso yango toye awa na immeuble VV Santerre toye ko sala reportage sur ba obsèque ya Verkis qui amanga na ndenge nini matange koleka bongo ba programme osama ndenge nini il faut honorer mémoire ya Verkis qui amanga na po azabaoba. L'un des grands producteurs ya musique Nabiso, l'un des grands musiciens à Salanzembo ya Malonga, nebi ko titre na moko nzambe na mitunaka posomwinde utande wapi. Tokozana bandeko awa, tokosolana bango, tokotuna tuna mituna bakoyanola. Bino beboyebi Verkis ki amanga na bozali banda bozolanda biso to lela elongo. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique de PDG Verkis Kiamangana. Il y a Tomoni Banana, Yebele, Baemba, Baomba, Yebani, Tomoni Pe, musicien congolais, Nyonso. Te présenter nos condoléances. Tout ça, awa, et le moins en attend qu'il faut Toko, reportage Nabiso. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez se présenter? Ouais, moi c'est Christian Kiamangana Ibrahim, l'un des fils de Verkis. Et lui, papa, il salue un des... Ouais, ça n'a pas si bien parce que Azagi vraiment est très cher pour Nabiso. Vraiment, donc, nouvelle on a depuis hier, vraiment, ça Nabiso bien été, donc, même peuple congolais, tout parce que Verkis a salé la musique à Congo, et puis en Afrique, et puis voilà, donc, il dérangeait Bisso, donc, voilà. Et ça passe ces hommes, Christian Kiamangana, aux hommes qui ont PDG Verkis Kiamangana, à Belaki, c'est ma coufie, mais ce qu'il faut tracer parcours à papa. Et c'est vrai aux jeunes, vous voyez, mais papa bandi musique, quand ouais petit lélo, il fait aussi producteur. Ouais, mais pour la carrière vraiment, ça serait un peu compliqué parce que tant qu'il y a bandi sur l'autopotamité, donc je sais que à l'écart il y a bandi musique dans une église kimbangiste, et puis après il y a des wayon, ailleurs ok jazz, et puis je pense c'est un voilà, et puis des temps à longo que jazz là, et puis voilà il a explosé l'orchestre né à VV. Okay. Voilà, puis en même temps aussi, il a lancé les premières éditions. Il y a musique, il y a production. C'est Riwanese, écoute, tour, disque, 45 tours. 45 tours, et puis on va 33 tours, et puis on a un studio à 8 pistes, et commis 24 pistes digitales. À Zagna Studio, entre autres, Pepe Kale, Kester Remene, Lipwa, Bella. Anti-choc, Kofi Olomide même, pour l'album, elle a Wenge Musica, BCB 4 tout terrain, les Capéwana, donc la belle VV Zaïko, donc voilà. C'est-à-dire, lui, papa, tu peux m'attendre, papa, PDG Verkis Kiamangana, ils ont la famille Karaté, ils ont m'attendre à l'école RDC, Photo, Lela, Yendenge Sengeli, et tous les programmes par notre ministère de la Culture. Je pense que jusque-là, quand ils ont la morgue à cinquantenaire, un grand frère Azaliwana, Yemutu Azo représenté, c'est lui le responsable. Donc, tu as eu un moment où l'élo, à cinquantenaire, un moment où l'élo. Donc, je pense que tout c'est la paix, écoutez, parce que Verkis est patrimoine national, donc, il y a une famille, donc, tout c'est le programme Moro, conjointe Bisso, famille, gouvernement. Ministère de Banen a tracé le programme Moko ensemble et puis tu es Banen tout ça là. Voilà. Voilà la digne à Kuna Manakimia Nyosu. Voilà. Message pas pardon. Message il est au ouais Bandeko Bayebaki papa Verkis Kiamangana la mateta l'homme au poumon d'acier a célébré la musique il y a Zaïre, il y a Congo donc de la Zasouté vraiment on enseigne le peuple congolais vraiment tous les dignement on a baoné tout. Matanga le Kanakimia et puis voilà quoi. Et puis il a lancé appel à chef de l'État vraiment à côté de Likamo pour faire risquer la mateta à Kunda Manakimia en honneur par rapport
ce qu'il y a à faire dans Mboka RDC. Voilà. Merci beaucoup Christian. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc là Christian Kiamwangana, l'un des fils de Verkis Kiamwangana, Oyo Wapi, outil ouvert sa message, na ende na baki toza awa na immeuble VV Santé tokolela PDG Verkis Kiamwangana, oya tiki biso bato baze bela to me osona moni kuna Chaka Congo aza wana ba papa na biso na moni pe Pi Roger Ibun Pi Roger na moni ba ndeko ebele to me ko sola na bango ba me ko éclairer biso et puis ba pesa biso programme sur les amis en attendant matanga eza awa na immeuble VV Santé na salle o immeuble VV Santé wana tozi ba sincère condoléances et papa fiston ba sende ba sincère condoléances et ba Silvio Wechi et bandeko bébé papa Verkis bazo présenter ba sincère condoléances na bon José de Londres atine message na sincère condoléances tolela elongo na ba bazai kolela ala soumission na intervention de papa na yoga ki ango na 6 répétition na ba 19h bazo benganga coup de fil OK président Verkis ça soit invité président Verkis ça soit invité takamwaki abengi ba momo na ye na mo pe publication bandi ndenge mo message na la race qui ça liwa toujours internet publier news publier ti na yenga mo na résidence na moni ke ve asa souté ve ata so invité ya solo to lobaloba mikolo ebele te po atiki biso to kundana no basunga gouvernement zo en charge pour azayi moto munene aza moto munene o gouvernement ko tika ngo boyete faut passer le kumu na ye dans le kumu na ye vont faire mériter yango le président de la République to premier ministre mokonza mboka achama misu na ye achama lito ipe lisu na ye na makambo oyo esala biso bien et un nzembo mo eza mythique eza nzembo moko tozolo ba chanson fétiche ne ba te so besoin bon chose oui oyo balusa makambo esala makambo na monde na yebi yango ozolobela eza na komitunaka titre na yango wana na komitunaka ti lelo papa kei azwi réponse nango te sikoyo réponse yango tokozwa wapi ye moto amitunaki na yo moko oza boye oza na réponse nango te poso moyindo euta wapi te bayoka no nzembo yango comme ça tokanisa tozala soki tokozwa réponse aye nakomitunaka aye nakomitunaka aye nakomitunaka aye nakomitunaka nzambe o nakomitunaka nzambe o nakomitunaka poso mwindo eutande wapi yo poso mwindo eutande wapi yo koko na biso kala ye nani yo basantu nyonso bango se mindele bakristo nyonso bango se mindele pona nini mama aye nakomitunaka aye nakomitunaka merci vraiment donc poso mwindo euta wapi po adana F basa mindele bongo biso so to uta wapi papa tunaka tilelo azwa réponse so réponse non to luka ngo wapi papa kei ngai na yo tomitunaka pe la réponse tomitunaka kaka tuna tilelo merci beaucoup mo bimba ba mitunaka tilelo elo na koloba ezani naza komituna loposo mwindo euta wapi likambo ya komituna loposo mwindo euta wapi po mokili nde ebanda ti mokili eza lelo moto azalaka te ntango nzambe asalama donc il faut tomitunaka kaka ke loposo mwindo donc icône oyo nabengaka les matrices de la musique congolaise soki lelo balider tout baza na kati ya mboka oyo na respect ebele ya balider ya mboka oyo nazo respecter tous les leaders soki ezalaki Verkis te lelo musique eza na aspect oyo eza te alors faut to reconnaître munene wana ekosala bien même nzambe akoyoka ngo mpe akopambola voilà on a kosenga accompagné d'un flèche à retour. Merci beaucoup, je pense que vous avez compris. C'est ça, la question s'est posée. Nzambe na komituna ka poso mundo uta wapi.
toza bo comprendre c'est tozo seka to sola eza moi pasi mais to comme sankolo apesa episode verkis yepé azuye na moi tshaka kongo aza kuna interview na moi bandeko mon frère yaka pe to sola no pe kala te papa to solo no pe kala yo mutu na ngai ya ifasiki nataki futa ye mutu na ngai ya ifasiki koni papa. Ouais, c'est bon. C'était sur mon nom lelo. Tu es dans un endroit, tu as toujours le même métier, tout ça gaga. Voilà quoi. C'est un liwa ya pardon verkis. Liwa ya vena biso qui a manga na mateta George alias Verkis. Faut qu'on rappelle na bato que vi oyo abotama na 1944 na Kisanto. Donc azane kinoate. Abotama na Kisanto na 44. Le 13 octobre à Tikibiso en 2022, cela veut dire que ça fait plus ou moins 78 ans, jour pour jour, à Zarana Mobutu. En fait, c'est-à-dire à l'époque, à mon région Mobutu, à Zaraka, Kabila le père, Kabila le fils, jusqu'à aujourd'hui, a aidé beaucoup de musiciens. C'est une bibliothèque musicale qui est perdue. Voilà. Un baobab s'est écoulé. Oui, donc, un baobab a écoulé, une bibliothèque musicale perdue. On venait de perdre le vieux Lutumba Sima. Voilà, et puis ce que je me demande, la culture congolaise est prise en otage ces derniers temps. Liwamoko, te perdre Viekwedi qui est parti, te perdre Mamandita, te perdre Kiba Gesho, te perdre Kiba Tuebele. C'était dans le monde, il y avait. Pardon, excusez. Excusez-moi, c'est Tcheko. Gesho, Gesho, on a la Lugele Liwa. Gesho, ne vous en faites que ça, lapsis. Oui. Donc, Gesho, c'est Tcheko plutôt. Alors, le monde de la culture est permis malheureusement. Nzambe a jugé bon que Verkis. Il y a un dramaturge anglais, écrivain dramaturge anglais, William Shakespeare. La vie est comme une pièce de théâtre où chacun joue son rôle. Une fois arrivé à la fin de votre scénario, vous devez quitter la scène. En quittant la scène, c'est ce qu'on appelle la mort. Ouais. Alors c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a fait en sorte que Papa Nabiso Verkis ne soit plus parmi les êtres vivants. Donc on ne peut que le glorifier. Papa a tant souffert à l'âge de 78 ans quand même. 78 ans. Il a tant souffert, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ouais. Comme c'est Dieu qui le met dans les circonstances, Dieu a jugé bon de lui ôter les souffles de vie. Donc tout ce qu'on peut dire, l'artiste meurt, mais ses œuvres continuent. L'artiste a raté. Physiquement, il est mort, mais spirituellement, artistiquement, il est parmi nous. Ezobeta. Donc c'est une chanson que voilà, alors c'est une chanson que j'aimais beaucoup parmi les bons souvenirs on a les marquants les Nzembo voilà. Donc même là dans mes émissions là na salaka banalisme roboé ngana notre salaka na babindombi. Na lobaka que les lobino soboko tout à tolo. Et je crois que l'un des musiciens l'a dit aussi. Ouais. C'est moto à la kisanze là lelo. C'est vieux Verkis. Et toi bananenga normal. Suivez le guide de la musique n'a pas andé Verkis. Verkis. D'abord à part la musique, il a aidé beaucoup de musiciens à travailler. Studio Komawati. Oui. Studio Komawati. Studio puis ça les espaces il y a un concert. Il y a combien d'orchestres où il répète il répète concert. À l'époque tu vas VV Center. Pour une petite histoire. Allez-y. Vous voyez que maman au langue banda. Oui. Ça se voyait par CFMC banda awa. VV Center awa. CFMC maman au langue. Nous venions à cette époque-là dans JCC. C'était ici. OK. C'est comme banda awa. Qu'est-ce que ça dans la 17e rue. Donc j'ai atiki un monument oyo et loko esungi batu ebele. Si les autres connaissent au Sunga, donc il mérite l'honneur. Ngai quant à moi, ceux qui va décorer qui va te mêler. Oh héros, le titre posthume. Oh non,
moi je souhaiterais à ce que décorer et BMBA vers titre posting ou bien attends, même rang que le monde a Kabila, ceux qui n'y viennent tout ça. Décorer pour te rendre honneur. Merci beaucoup. Je pense que chaque jour, non, on est là. Surtout côté discographique, tout on me d'ailleurs, je souhaiterais à ce que prochainement, tout le discographie, on va en parler. Il a fait beaucoup de chansons, peut-être faute de temps. On en parlera prochainement. Merci beaucoup. Okay. Voilà. On est toujours là, on est en train de pleurer. Bofi, Bosangue. On est en train de pleurer. PDG Verkis Kemangana Kinza laissé. Là, je vois notre papa Tchaka Congo Azaka en émission. Je pense que aussi ça doit être une interview. Et ça m'a bientôt le bateau, le programme de Bosek. Il y a papa Napso, PDG Verkis Kemangana. Et ça, bien mieux. Voilà, on est en train de pleurer cette icône de la musique congolaise. Le PDG Verkis qui nous a laissé. On est là avec Chaka Congo. Nkolo Kwanga, bonjour, mes condoléances. Merci papa. Ah, bon, le bizarre, on va tongo de pourquoi. Bon, peut-être ça, moi, Kwanga, bon, bon, ce que l'obité n'a qu'à Oyaboué. Bah, le Chaka Congo à Longwe. Bah, retourne à l'autre. Na Longwe, là. Mais aujourd'hui, Zala peine à bissoter, papa. Je vous aime, t'as boulot, mais la J, hein. Ah? Oyo biloko ya mwanga na tieki yango yango lambela yango déjà toi ben appui Roger bonjour on va dire que mwanga ça va de bon lambela yango déjà il salit moi bien et toi ben pas ça Congo yebsanga nanu liwa ya PDG Verkis il salut d'abord bon vieux bon ngalo ba tira via pema mais nazo ba dikamo toujours bato oyo bamemi vie na makambo oyo parce que tu as une vie oyo abela na ye mais vie ekozwa choc oyo memi vie te na liwa eloko tokobomba awa eza nango te te abomba eza te ozompanga bien vie azali na ye bien na anniversaire na ye vie azolia na ye bien ye mwasimbi azwi lutu na azolia azosolola mpe azosolola asona bana eza porte azosona bango. Mais il y avait eu des problèmes avec Bangombo. Ils ont constaté, mais les concernés, ils yebi. Tala, on veut faire santé. Tanda, mounen. Vous voyez qui ça tient Atiki. Atiki yango, vanité de vanité. Dès le bâtiment banganza mana makamba batu pour l'ambongo. Je crois que mukolo avant score avec ce qui est ça mbele. Tu reçois nini ba décharge. Ba défendre bon avec qui. Tanga bango mukulu wana. Oh. Oh. Faut pas foutre. Tata la paix, mon vieux. Na la kete azo kangai. Ce vieux, edenga ate yo zela nan. Kaka batwa eda. Bango ba luki kufana e. Bango bala mabanga. Baza mabanga. Bayebi, bango bayebi. Abia ngasa simo za ba si ba l'accident nga ba décharge ba sala. Baro Sambo. Ndeko pi Roger, je pense que tous on absorbe bien. Et il y a Verkis aza bibliothèque à musique na biso aza baoba. Jacques il y a une lecture ni osel na liwana. Bon, d'abord avant le bas avec beaucoup de respect na le mot du chapeau en mémoire ya vie. Père na biso donc papa Verkis aza papa oyo yende mutu nzete et boti ba étape. OK. En sens nini. Orchestre tout le monde est réuni na Congo wana. Yem taper ça coup de pouce. Beaucoup dans le temps ba comme on a biso besoin instrument. Besoin louer. Te ko louer taper si on a ba. Pardon et des biso, personne qui toi là, déjà da fan. Ah, j'adore les Cambodgiens. Donc na le bas so ba le temps elanga ba orchestre na biso besoin d'instrument. Au monde orchestre oyo panzani. Tangi panzani. Hein? Ba bandi okelela. Oloba orchestre tout yamboka na biso mutu moko wanga na ngote orchestre ngandi on a bina banda otanga bakomba ba orchestre omona ke mutu tout a bénéficié na bolamu ya PDG Verkis. Donc il y a zo peu instrument peu so peu biloko palais pour comme mutu api opekar. Donc pour navier
batandeng wana baza souté bandela bakari ya sachet abi epe azosomba te ke no bazwi moteur babambi bapakoli couleur te aopeso biloko ya sika PDG Verkis même Kester omonaka wana baza nalobi mutu nga alingaki journal oyo bandopesa bakomona biso azwa mbo yango tu wana nabi cordon chaka otoloba awa ve nanga rambo na salue place azali le PDG qui a mongana muta découvrir qui talent ezaki na katine parce que pire petit ya papa Wemba personnel et ve na biso quadra ayaka na banzembo mais papa Wemba qui na retard abise yemba tanga yembi ayoki abima yoko yemba ka déjà yako yoka ndongo yembi veut pas à lire on comprend donc à ça colo histoire na makambo penda quoi PDG perdre vraiment RDC to perdre bon donc perdre donc sans écoute na habité donc to zangi pena ya kozanga obi génération na biso biso ba piroja obo ba vena biso jado baza biso zui chance wana te ba vie bazwaki poto zangi mutu na génération na biso mutu le roi PDG Verkis biso ngana mona ye na komela ye awa na likolo na bureau na expliquer que PDG biso beto yo aider biso abia petit ingratitude de l'égitro ah oui bah reconnaîtra VT bah toi aida na ouais bah reconnaîtra été quoi bah Kester azobeta lisolo na ye quand même bien azobenga wazola Kester venanga akina elobeli moko ya franchise OK dans so expliquer makamndenge za pour ma vie ezalaki faut yeba ko signer un contrat dès le départ soko signer ki on a sentiment zio po bima tanga pesio ben ciment au signer ki bien tetali o lisute po ye mikandande est-ce que bi ke via za mutali bossa no c'est l'ordinateur OK nous mon informatique on a vu fait Socrate et mamnolo mutali bosso donc à ça on a génie hein bon voilà à ça génie maintenance ya makam donc perdre penda ya perdre et puis bon heureusement artiste a kendaraté mémoire na ezana biso ba œuvre na façon de faire na ba cordon chaque on surtout ba fruit ka esprit na it avant de trop na a bénéficier trop donc voilà un peu na mukena roloba biso na génération na biso to zangi mutune présent vers qui si yango to bima pindate ponga simpiro je so pesinga ben sirmo ba vie banda ozwambe na ba oli pe mabele na kara bien et puis à côté à puis on nous kara danger à puis instrument au répétaka et puis à côté au disque tant à côté au ça studio panaye à sali promotion non ya makasi avant yo moko bando misala mais par contre biso le comment yo moko bando sa promotion au moins difficulté à génération biso to nango ba net ba présent vers qui se bazate yo to singa na ba vena biso musuba zo idée wana parce qu'il y a des écoles na makambo ebele a pesi me bat ba copier mais ba qualifier bon ben grâce siko ba zo initiative on ndenge kasi mboke kasi on culture na biso zongi sima ma wa trop ya ngo culture mo bulu pour mutuneti présent vers qui dans un insister azate na habité kuluta nga Jado azara merci pesa micro lui s'appelle Jado le Cambodgien ba ima solo ya viva ba ibi ba ibi et kulutu bonsoir mes condoléances. Bonsoir. Ma condoléance à Bissonioso. Merci. Les musiciens. Ouais. Ils ont non musiciens parce que les non musiciens, ils ont la population, les consommateurs, ils ont les musiciens, ouais. Voilà, donc ils ont participé à Bissonioso, ils ont musiciens. Donc ils ont dit que le Barara, Congo, ils ont un deuil. Voilà. Congo est en deuil parce que l'icône monnaie Yamboka Nabiso accueilli. Pour l'angaï, la ndenge penda ba makambo ndenge penda ke ba vie ndenge ke na niveau na bango ba koma ki le moto tala baleki via suko to tigala ngene ezaiwa. Voilà. Donc il y a que dans le barrage, il y a des papa, maman, qui ont tiré le ban à la banane. Donc pour le moment, tu tires le ban à la banane, je suis sûr que moi, je suis mukolo, à la sagesse pour assumer le mouvement. Mais si tu es pour Nanga, c'est si mané non, on a mon tout. Pour Bayana biso mingi bara besimba be. Wana pour Nanga. Bayana biso bazoyi bako koyeba ndenge nini kosala relève ya bakulutu na bango te to ya bapapa na biso te
ya suko totikalaki na ye pene ezalaki vie mais sikoyo na makambo yango bafere yango ndenge echangeaki akokaki kosala nzela mosusu mais akutani mpe na mabaku ebele na maladi ndenge yaki kozwa ye donc moi mpenza asala ya te donc tozangi mpenza papa ya miziki kwa kaka ndenge eleki auti koloba donc musique ya Congo parmi bamessie ebele lelo baza na bamikili baza partout babimi esika oyo biso tout quoi voilà. Ok. Et côté discographique naie bino bo découvrir qui est pemeni ya Luambo to avant. Bon ngana je na découvrir qui est déjà depuis Luambo. Kala mingi te na ninga ya kosala mouvement na ye ya VV. En tout cas ba musicien belé oyo yebi baleki na orchestre VV. Ebele. Et puis comment nzonzi ki toye kozwa ngo sima so landi ba histoire net ba pepe kale ba ni boma ba nini via salisa bango banzonzi na banzembo mosusu tu ba featuring banda na ye net nzembo na ye aye na komitunaka nzambe o na komitunaka ozo comprendre ngale na petit na zo kanisa oh yim tazo yimba oh tant na yo koma na age moko babino pepe kale mdaimba mo za featuring et buta pepe kale azalaki na VVT banzema musu ba yimba ba pepe kale na bani boma banini sans à l'orchestre. OK talaka babula ndenge wana donc ya boule moko bizarre motant na ye ko koma pena mobali mune tout ça. Dans une chance une fois il y a travaillé dans un studio on a ezaki période yo bon du Colombo on a vu va du Colombo libanda bon on a ça l'album tout ça et quoi qui siko période dango a outi kozwa équipement sika studio siko yo dans la histoire ango il fallait mamindele ba ko installer ango tellement ye ko yeba trop installer ango yemo installer mais y a la ndenge na yo kaka histoire mais tant on a eu sikoyo il fallait à comprendre de son wana alors tellement la vie moko linga qui nous sala trop okuta na vie na tongo bomo na pena cheveux crépus mis rouge ko ça était outil le musuka boulot ala il aime son studio à l'été soit dans la recherche na ye donc ayebi kutunda kuté na vanda na ye on a une semaine 2 semaines tout ça même sur 5 jours toujours il battait qui tombe tani bututa ouais mais là il y a bien yé so ba lambeli kuna ibila ke na kana ba tel et puis beaucoup li en sika moko azate honnêti parce que il y a ça son bozo d'amener na ye sika moko donc simple bozo dia ti a tongo de kwangawa Well, Papua so na na tongo awa na mbini na salon na yawa ba pesa déjeuner pour aller na mingi avocat au déjeuner na avocat ngape na ya tozana na tongo na to déjeuner et pourtant grand patron au sananate kaka ningo moni o ka ke problème avec ordinateur ngana vivre ngo na mazo sala journal le moko PDG a yebi ko travailler en ordinateur sans asal informatique. Est-ce que vous comprenez? Journal naïzaka les soirs. Ordinateur aza corriger na ba o outil ko ça l'informatique engagé bango l'air moko nan sinani aya corriger et pourtant il y a ça l'informatique. Génie. Tu as la génie à mon tourner ezalaki. Agi tembe moko na côté ya intelligence seconde en tout cas vieux ceux d'ailleurs qui a côté ba chic ya dans la mystique donc ça moins ba qualité na monaki na ye et puis azaki bon
bon lobaka kozala soki ndenge nini ye ata ndenge azala chaka bo bakodiscute mpe na biro chaka mpe azoloba ye azoloba mondima teke patron bokoti mpena neti bino tu bayakeko bonimoeko mais patron ndenge motalaka okiti ozo comprendre epuis loke omoni bango lisusu aki très cool malamu na ye même soki luka aide mpa na ye mbongo eza te abe vie bon narekete mpe nake na ngai takoka kopende azongazonga aza epuis azalaki lere moko humoriste jour mosusu bo nalati mpenza nalati costume tout ça bona boye nazoya na mati likolo ye soki azoya amoni nga na couloir ayebike wana nga atali nga bi o nani napesi moto onani nga bon vieux bosani nga zado te obibi mpe neti ministre ya environnement boye donc azalaki humoriste moko na ye somusa bino olataka costume no wana oya kotala nga nango wana donc type là voilà bon na kati ya mosala toboyi te bamécontentement ekozala banini mais wana ezangaka te na kati ya famille kaka ndenge balobi en tout cas arévolutionnaki lere moko musique parce que baya na ye mpe oyo ya liboso bazotikila mpena mpe tante alors ye mpe ayengi na mwa style na ye azwi bagene na ye soki obimisi nzembo apesi okar donc vraiment asalaki mwa mabebele asalaki mwa mabebele ya bien compris ya mabe ya bien yango bazorecevoir yango ya mabe bao peut-être bazalaki touche na problème yango le monde de la musique est dans la langue. Vraiment, tu as souvenir rebelle. Là, on a eu peu de chance à Sanzembo dans le studio VV. Nzembo, d'accord, même Nzembo n'a pas dit que ça vivre la musique. Puis Roger, Batozo, Babazo, Chance Bango, avait j'adore les Cambodgiens. Nzembo n'a pas dit que ça, vraiment dans le studio, il y a VV. On a mis un peu de militaire dans la zone photo. Voilà, donc bâtiment est moins belé. Bon. Ah, pas si, je sais qu'avec les temps. Belé. Et aussi la tête sur le buton, le bagnon, et aussi la tête. Lui, c'est Jado, les Cambodgiens. Il se doit vivre. Bayebi. Merci, ça va comme au micro. C'est vrai, Zalaka, artiste à Koufi. Bon, il y a au moins Koufi n'est pauvreté. À titre posthume, photo honoré Matanga. Déjà, il y a famille Zali, il y a Pozawana, Tozo Kanisandengeni. En tout cas, Bisso, Matanga, Velkis, Toza Bisso Bandinzi. On a déjà par musicien. Dinzi Lissous. Toi, niveau Velkis, Moussa Nzoku, Tora Matanga Velkis. Mais je crois que pour le moment, je parle du conseil des ministres Salami, quand je suis à Katia. Non. Déclaration mise à qui gouvernement, il faut pas que le Velkis, parmi les grands. Vraiment que tous les membres qui quitté les arts, à ça non, ça bien ça viso, vraiment tokosenga ba artiste vraiment tout ya parce que instrument désormais aux arts. Mais moi bazo instrument. Instrument ça non ya yemoko. Exact que tokokende kosenga pas bouma ça kala mu pesa instrument, tole la Velkis 1 place ezali instrument ezali. Même on mélange. Yo sommes matin avec la magie à bout. Yo sommes matin avec la magie. Na matin avec qui va tomber la magie. C'est reste. Ouais. Alors là ça va comme tout le monde. On a autre genre na frigo na ye. Bon. Ça na quel icône na zu frigo na fungo na zu. Bana bien papa ngabizi. Papa ça coupe na papa. Bon. Instrument zali espace paysan nango mais c'est une organisation non ça ira quoi matanga za moi pondu balamba kapona ba mama bazofanda kawa moi eloko komela mapa moi ti ba pondu ti bongo biso na pondu ozanga te je crois que il y a déjà famille déjà besoin wa émission noka le lion de Waterloo Tigana en tout cas on a biso maman Cotine Reine, Mirakim na Bové, Sanda Bumba. Ah, Mouni Mabassa. Sanda Bumba Bozaka. Ah, il y a tiré, il y a des bases. Est-ce que vous avez contacté Nani, non, pour le moment, non. Pour le moment, Moni, il y a pas vice président Ibiko, Papa Dieu Salemba. Papa Dieu. Tous en moi communiquer, nous, tous mes canaux, tous sur entre nous. Mais en tout cas, vraiment, d'après moi,
c'est le gouvernement qui doit annoncer la mort de Kamongana Mateta. On a papa Dieu Salemba, président Dieu Salemba, il a commis, je sais que tu as joué sur l'année par rapport à sa vice-président. Et j'ai un peu pire, hein? J'ai encore fruit que moi, je vais ma casse. Ah, de matin, on met la J, c'est vrai. Oh, matin avec ça, on met la J. Il n'y a pas tout le monde. Voilà, merci. Merci na interview Nabino. On a lobby, on a tout salué arrivé à vice-président à Dieu Salemba. Et donc sur moni bateau dirigeaka. Biso tout na kati na ba coordonnera ta micro tous ali. Ndeto sangani boye muke ne to kangana ba idée ko zala na ba directive rebima notamment ne coordonnant lobby. Il y a un président Verkis dans l'État, ministre de la Culture, officiellement, et pas mon Kondiamboka, et puis Makambo bien. Donc, tout ça, on a beaucoup de place à Bobo Kende Sunde. Tout ça, on a signalé Mingi, na Bandeko tout au Bazan Abissolanda, Bisso, Bozala, à l'écoute, Hollanda Landa, pour un programme bien déroulé, on a compté à Imiko et puis à famille. Merci beaucoup. Voilà, merci Roger, merci Chaka Congo. Je pense que tous les musiciens, tous les artistes de la Félix Kamongana. C'est impossible. Alors qui génie, un monsieur social, dernièrement tout le monde c'est la première domaine pas fracasseur. À ça 3 mois la morgue. Mais ceux qui ont payé ça ça la morgue. Mais en tout cas, de toute façon, la CAC, c'est le corps, mais il y a des gens qui ont merci beaucoup, musicien Oyo. Sans polémique, tu faut pas y aller. Toute la vie ensemble. Ok. Tu as une polémique qui m'a dit. Non, polémique c'est Verkis a dit que tout droit. Sauf que des films de fans a signé. Il y a un bon monde ma bina. Il y a un autre qui va décharger les Zali. Bah décharger Zali quoi? Ah. Bah décharger Zali, bah qu'on fout un bon avec Verkis. Bon, tout ce qui c'est hein. Bah qu'on fout un bon avec Verkis. Bah décharger tout le monde a déjà. So yebi ya natanga kombo na yote parce que moi je vais lire. O mi fouteli avant pour que batanga kombo na yote. Parce que yo on a Verkis di buluté. Si yemo ko magiti. Yemo signa giti. Verkis ke ngo tout ça. Na ba musicien bazana ba nyonga Verkis. Oh, ebele. O komona tout à le patron mais azana nyonga Verkis. Antoine Verkis ngo za santé ki to ko ba bisi ki to ko boy. Mais c'est quoi? Avant, mi foutait la vente pour battre un commun à hôtel. Eh, bah mi foutait la vente, bah ouais, nous m'appelle qui? Bah mi foutait la vente. Pour nous la monde déjà la liste, dit c'est ça moulaï. Il y a moulaï vraiment. Bah tant pour y aller bon. Oh, si tu as gagné à Gawana. Yo. Mi foutait là. Bah mi foutait là. Tu vas foutre avec pas na yote. Pas na ngayo. Oh, mais pas na somme ta foutu problème les sous-souti. Bah, on a déjà acquitté. Parce que bah foutu pas la ngate. Bah protéger. Mais ce que tu as foutu n'y a pas de Chaka Congo. Jour quoi que vous avez moi pampa. Au quoi pour aller sous-souti? Non. Ce qui a foutu t'es. Dans ça de charge que j'ai reçu la somme. Voilà, merci. C'est par ici que nous chitons pour comprendre ce cannabis. C'est vrai, Chaka Congo, Verkis Kamongana, Aza icône, Aza bibliothèque, nous tout perdre. Ce qui te veut valeur à bateau, tous en bangote, ils ont moi pas si mingi. Tous en Manu di bang wa koufi, parce que Manu di bang, oh ya biso Verkis Kamongana. Yeyo, tant ngo ya ngo va communiquer les partout tout le bas. Gouvernement va kota makambo, ils ont malamu mingi. Merci Fiston Bassende, merci à vous. Agence FB Internationale. Merci ma mère Méline Zemba. Tigana. Le lion de Waterloo. Tigana Zoreta, le lion de Waterloo. Opération Mbotena, on va bien à Goya Samatone, Goya Samatone. Nishonoka, Sandra Mouba, Coco Zola Fuma Pouta en tout cas. Je crois que tu as matanga, il y a une sorte de bangati. Mais dans matanga, toujours les gens bango longo.
José de Londres représenté par condoléances naé nous ça là moi bien tous les la Verkis qui a manga na ndenge et sengeli. Merci Nathan Kifuta, merci maman Nathalie Zeko, merci na bateau nyonso basukena rami mavinga wana bomoni vice-président ya Imiko akomi par le président akomi je pense que ba Mati moi Kinzondi ndenge zaka Nathan ko zono bango ça ne dérange pas moi Kinzondi ndenge zaka basola chaka Kongo bosani ji mama Abaksa voilà, vous comprenez. PDG Verkis a mutu abatu, ngeko seka, ngeko zana batu, bien katiki biso. Je pense que bakinzonjo yo sa mande bisika tozwa. Vrai programme matanga eza awa na matanga eza awa na immeuble VV Santerre wapi sika matanga ezali boyebi immeuble VV Santerre eza na avenue Bongandanga numéro 1 na Kasavu. Awa na VV Santerre ba groupe théâtre répéta awa ba orchestre belé répéta awa ba église et banda ko sambela na espace oyo entre autres ndé ba hotel Wesabso si femme sur maman langue banda awa et banda awa donc PDG Verkis a sali o kai ko sala tika molimo ne pe manakima ba émission ko ya to pesa no ba programme ya ba obsèque na ndenge ko zala et ko zamala mingi de temps à temps to leka poto epsa no ndenge nini bazo lengela yango. Merci Nathan Kifuta to kutemba sima numéro ya Sika Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à un habillé au Tozana. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavu, vous avez dit que Kasavu. Ça va sauter na Kasavu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tanger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.